Bon, il faut pas comprendre que nous avons la rétroviseur. Nous avons la rétroviseur, le modèle et puis la paire. Donc, je vais des fois à paire musicalement et puis à part musique, à un grand frère. Donc, les loyaux, nous avons ça grâce à eux. Nous avons les donc si vous avez la présence, nous avons rentré par des hommages. Bon, normalement, l'Iwa, tout le baraté qui l'Iwa, ils ont dessin en Zambie. Tout le monde a dit que mon atu kaboni butam sunga butam suyo. Zanzambe ni mtaiba makambo wana. Nga normalement ils ala qui lelo to ya ve monteur général de fond. Lobi ba producteur wana ba betsa biso na Côte d'Ivoire ba oya. Ba okoma na okeso ba on a 5h du matin ba okoma Kinshasa. Pour ba bazala na psika général de fond. Kope ya ka côté nanga ba bisinga na luka général de fond. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Il passe à la guitare. On a un coquille. Batubaya. Bayate. L'essentiel biso. Baoué, tous alliés. Bon, biso, souci n'a pas d'arriver à condamner dans l'honneur. On a le bravo au gouvernement parce que nous sommes en charge. Souci n'a pas d'arriver à condamner la futilité. Voilà Italie netinga Italie ngate donc via kuna magala on c'est tout toza na toi toza sigo biso na vete olala awa le bito kunda vient on c'est tout hein. Na grand-père n'a qu'à sur les jours en gros on a voyager yo grand-père n'avait des fois mais le logo mon appelle que non na ko zo revient na ngato kengi tout ça la musala to zonga mais le temps c'est de trouver dans notre grand-père vient des fois au Kenya qui n'a pas ça. Bon normalement liwa to lo baraté qui liwa ils ont dessin en Zambie. Tout le monde a dit que mon atu kaboni butam sunga butam suyo. Zanzambe ni mtaiba makambo wana. Nga normalement ils allaient qui les loto il y avait monteur général de fond. Lobi ba producteur wana ba betsa biso na Côte d'Ivoire ba oya. Ba okoma na okeso ba on a 5h du matin ba okoma Kinshasa. Pour ba bazala na psika général de fond. Kope ya ka côté nanga ba bisinga na luka général de fond. Bon ba proposer deux grands ya musique congolaise. Natangeli bango Kofi babité. Kofi a déjà habité. Tant natangi grand-père babi ouais, faut grand-père. Natangi général de fois babi oui bango mi bali déjà ça va plus sur ekoki. Toi tu viendras faire la promotion pour na lobby na yo. To sali maramio so fallait salama. To kei pa Abidjan. Ne to kendaki biso beti concert aussi ici. Général de fois a ebisi biso na grand-père. Bino ngana na continuité, fona ke beta na Douala. A Képé Douala. To beti le 11 les 12 yaki Douala. Biso zongi les 16. Grand-père, tu zongi les 16 hein? Tu zongi les 16 qui? Tu zongi les 16, tu zongi Kinshasa. Il y a continué Douala na ndenge makamone ko zoye. Des makamone ko zoye bon. Donc tout na TV des fois tout a kufi ndenge ni to kufi na nini parce que donc il y a déjà rapport ba médecin pour na Douala de balobaki via kufi na coronavirus. Mais nani? Via kufi na corona. Mais ngana ko confirmer corona wana te. Te ba bi ba docteur ana lobi yote. Ba médecin. Otanga ki rapport ngo. Oui, ndeba lobaki. Non attends. Kufa ki na corona. Écoute. Tango général de fois azolongwa Abidjan. Akende Douala. Tozali na biso. Voilà. C'est tout to ngande tozali na chambre. Na ba vidéo wana na zanango. Tozali na chambre abinanga gi. Na sali sac na ye ba producteur mi balé ba tikala ina reste à mbongo na fallait ba libérer. Voilà. Abigi mbongo pesa so na kine za combien tikala e combien? To sali sommation na nyo sur la France CFA et du coup tikala muti ba $3200 en francs CFA.
na remettre yango na 1000 euros moko azaki nango na pesi yango abisinga fongola sac nanga parce que azaki na 3 valises voilà abi fongola sac nanga mususu 2 valises ezozonga tokanga alobi tokanga porte alobi fongola sac nanga parce que normalement fallait libérer 2 sacs ezonga Kinshasa na ba Montana na Teombala na kati ya chambre tozalaki ngai Teombala les 2 producteurs na Beli chanteur ne moko nga siko nazwi sac na ye na fongoli na trousse moko abinanga zwa $3200 en francs CFA na kotisi yango wana nazwi na 1000 euros na kotisi wana na kangi trousse wana bikota na sac kanga kadina na kangi kadina na pesi clé basali vidéo asoso là bon monika ma fatigue ndula lobby nde tobetaki parce que tobeteli 11 ya voyager les 12 basali to soli no si la bibonga na okende esi ba producteur moi na sepelisi bino na Abidjan babite to bengi soli suso zongawa parce que batu ba réclamer ki mingi concert ezalaki à 3h du temps kati batu ba lembaki penate mais tant au général de fois qui Douala ne lo ce que ils ont fait yo kamusanga batu ba déclarer bilamba ba déclarer ba chenette mbongo oyo ngana tiaki na kati ba sakwane ki wapi voilà soit ba Camerounais batu ba zongo ou soit congolais moko azalaki wana yeba na osala ba tourne hôtel c'est de l'argent eza mbongo voilà mbongo équipé l'argent n'a pas d'odeur bon bango ba grand frappeur na lobi wongo te pour frapper na lobi ta musu bango ba koyoka po na solaki na moko na bango bino bango médecine na biso eza makasi ki médecine na bango nga erreur na koloba avant général de force se déplacer basala que test à covid azali na covid bazaki négatif il y a vraiment masolo ebisa ba eza élève ngai soki na koloba ta musu mabe moko ezali via zalaki diabétique soki muta sentir malaise avant bozong se mai faut botala mai nini bozong sai maram na oloba ba médecin ba yebi diabétique bazong saka mai nini ngata na talaki na vidéo na moni bazong se mai na hôtel na ye na lelaki makasi place nga mona mabe yango wana suite au covid au poison au soki nini wana nga na yebi yango nga mabe o na mona ikaka taba na moni bazong se mai na bia via zoko koloba te soka voyager ki na mutu mutalingaka aider ye po alo sa médecin wana mais mutu moko ta lobi bazong se mai place nga na mona mabe na musika yango wana et puis na soli na ye vendredi akufi lundi nasoni na WhatsApp question to lingaki oloba pona likama mbongo bokindeki molera lobi ye moko atiaki mbongo $3200 en francs CFA na 1000 euros en euros mutu moko ayaki bakanga na général de photo na podium ayambi ye tellement ça il va ayambi bien na mona kala des fois je suis fatigué je veux me reposer abi non attends batu banutanga 1 2 3 na podium après c'est 1000 euros parce que 1000 euros qui a pas utilisé qui a monté biso ba ministère to sorte voyager to komi na mboka bazora biso en charge mutu ke ko zwa bino baketi ka bino hôtel boroli ofele ba futi mbongo na yo obeti miziki simozongi soki général de fois dépenser ki mbongo kuna a dépenser ki mbongo ba Camerounais ba futa ki kuna mais mbongo ateki na sac na trousse o akenaki nango ezomona te ndeni pani ba déclarer ngo te je sais pas une présence na bino po to lobaki ebele quand tu es dans un aéroport de présence na bino tout le monde a été yo babi la chose qui jour bolinga bokende était est-ce que après bon moi naza na ba polémique wana te ça va micro ouais akufi wana aza pena fait na boyebi donc là na likamba koloba te na senga bino ka presse merci artiste merci na papa yaya lesengo mais c'est souvent témoignage que pour on a dit ben pire vient na yo tant azale nazana ba témoignage ebele yo vous donnez aussi les ba promotion à wate nazana ba message ebele to ko yaya content na bi de sozo comprendre là j'ai pas le temps de parler j'ai perdu non j'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma grande soeur, j'ai perdu les gens qui sont très chers pour moi, en général aussi partout. Donc, la Rolobada après moi, d'accord, mais ça a été une autre fois, la Rabiso, qui n'est pas tata, mon biche, mais à l'objet, peut-être une histoire révélée, il y a rien de Biso, mais à l'objet, Biso, c'est bon, de éviter ce bon pour Roloba pourquoi. Ouais, merci beaucoup. Alors, merci. Faut boyer bon, il faut pas comprendre qu'il y a un rétroviseur.
On a le rétroviseur, un modèle et puis un père. Donc, je n'ai des fois à père musicalement et puis à part musique, on a un grand frère. Donc, les loyaux, nazo nganaza grâce na ye nazo lele donc si besoin pour la présence boye nazo rendre ba dernier hommage parce que bon autant la moto a cher panayo il faut que raisa la boye on a voulu que la générale des fois on a na robata maté il faut na l'accès na mokili que ndenge ya swakanga ndenge ya la kisanga na bato kasi natango aza société Arlette faut pas même nalela ye boye faut nalanda ye sika nyonso akoza lelo baye toye kolala awa na sale bape faut nalala awa ye général de fois aza na mort eza esika na ye te wana eza ndako na ye te ozomona koma mutu oyo aza esika oyo eza esika na ye te bon nga nazala bisalala la pongi na mbetu non yango bomoni présence nanga na ye awa mpona rendre un hommage lobi tokozala na cinquantenaire kozwa ye koya na ye na place des artistes kokende na musée epo konetika ye na adresse na ye sika donc partout nazali bon na ngiringilaki parce que nous sommes au Cameroun, nous avons fait un aéroport na Belaki. Nous sommes na boy na Bela penza. Donc mon agi moyen ya eska baninga banosa na la idée ninga mabete. Mais le gars va le biler. Na la au courant, en tout cas santé de l'enseigne. Et là on a parce que na bi le gars to refuse ça général lobby. Là il le pour là et puis voilà. Bon. Non, non. Non. Il y a lobby. Non, il y a lobby. Il y a lobby que non. On a trouvé comment n'est-ce pas les liés. Bon, on a n'est pas biso, on les libère na biso bien. On a n'est pas mérite. Non, on a pas parce que général des fois a eu conflictualité, a eu bien à tout le monde. Ba musicien belé. Oyo ngai nanomona ndenge anokumisa bango na TV anopesa bango ba éloge petit nanga wana masa nanga wana vie nanga wana tala boy mais lelo ba différence wana na lobela ki ngo l'autre fois mes confrères na bino moko kendaki nanga na ndenge moko boy mais na rolande te mais promesse que général des fois mérité au fois mérité on a biso bana na famille. Merci le gouvernement lisusu. Mais nanende makambango nara parce que nous avons des forces artistes continentales. Nana vio wana awa boye. Ah boye faut ça la ganon yata mutu senga. Yata mutu senga pardon. Faut ça la bongo. Mais mérite moko boye ça que apparemment nazo mona bon. Bande kona biso musu damo rande ba pesa ba programme na ba TV to robeta wa to sala boye nazo lo ba nazo expliquer na lo ba yo poser une question na répondre je veux dire nga quand ya ko sala hypocrisie to robongo makambo ya kitango akala lelo bina na koma question na monelo mo bien te na roloba naka longo akala na lelo ba motuté mais dis-moi que général des fois il faut de son vivant dans le monde. Dans la manifestation, il y a des collègues qui ont été sous. Ah, la monnaie a monté. Ne pas dans la monnaie. D'accord, notre collègue n'a pas posé question. Ouais. Ok, merci. Maintenant, on a eu le général de fois à Zalaki. C'est que déjà, à partir de l'aéroport, avec la négligée, en tant que général de fois, on les a vraiment négligé ma case. J'ai évité ce qui est avec un problème, n'a pas tout, soit avec un problème, n'a pas petit, n'a pas tout, n'a pas collègue, n'a pas ici. De toute façon, en tant que ça, attends les commencer à nous dire, ça va y avoir plus petit, plus moins, c'est le reste, bon. Même si vous avez un boulot, vous avez dit que non, je n'ai pas de fois qui n'a pas de mototé.
tolinga kolobela ngo mpena tro te mpo yesi ake na ye biso tikali yesi ake na ye epo asalaki ta na ye mpo na ye ekoki bato baya te l'essentiel biso baoya ye tozali awa donc il faut comprendre mpe mosusu tanto bato mosusu aza na mwa baprogramme na bango mosusu mpo nakoki kocontredire mpena te mais tant que nga artiste nayebi ke género de fao ya na makambo ofa mérité mais soki eza injustice grave ya te po ezwaka mututu soki eza injustice grave ya te ezwaka mututu mbila etelaka partout zobrane donc nga nakabose nazolela fie na ngai nakolele pti naeletike na tome na ye donc le reste totala ngo te donc voilà voilà kabose ndeko lokolela fie noyebi mpe oya kreti yango leleka na mosusu makasi mpe toyokaki fie lobese ya mosolela ebi endenge ezoki alobelaki yango wapi wana ezaka mamba oloba bato nde bazokampeshe nga nalela général de fort fo nalobango ya na bato moko boye balingi te nga nalela vie nanga me nga lokola naotala rétroviseur nakolelenaka ngai moto akodiela nga nili par aza te mpo jour azwaka nga bato na bazalaka te donc nakorendre na bomage neti na suka po ayebisanga makambo ayebisanga jour azwaka nga tolaka biso nde ayebisanga kabose lelo na zwi yo ekalatala ndenge mpe na matanga ti nakokufela grand frère le seul musicien oyo ayaki kocompatir nanga général de femme na kimbango awa na molili kutu kura eza te balanda ngai et pourquoi parce que nazomanifeste bamoura boye bato bampeshe nga nalela général de femme non voilà par rapport à l'organisation, au lieu de la générale des fois, on parle à la classe, on a préféré qui va la générale des fois, on a parce que le problème est là que l'organisation est dans bien. Na makanza pena fale alela mape wana igi fief bana ngiringiri barandre pe bomage yana ninga mabete esaka ba programme ndenge salemelaki parce que image à big star eza nde makanza le hepta ninga mabete organisation ezalaki na bumbu elaki na makanza elelo toyena tolandaka programme par programme vraiment makanza bazopesa faute esizema na makongo bakonfrère na bino onalaka même abaliene na boyi en tout cas wana pena na koteli motana te nandimi te parce que depuis touta Cameroun motana mpe santaki mpe mwa bien te ayi na mo bareco médical akoboya te awa nayebi te soki se aye mais j'espère akoya soki aye kokosola na ye donc bato pena batika koloba ilobela so akufi alanga beaucoup pe mais du moins que tolela général na kimia donc azo mérité pena moi bolela mabien quoi le reste eza ko les autres voilà bon quand déjà na Bixar eza biso nga eza na taya chemin Bixar ezali lokola kombo eza esengaka question ya organisation na bandeko batika bakamba yango bien kokombo wana Bixar existe toujours voilà merci beaucoup toza ensemble biso tu toza ensemble mais vous êtes tozali ensemble yaka eloko mawa moto azolela ndenge na ye biso tu tozali eloko moko kaka voilà montana kamenga sommet de sommet attend que moto afanda trop na général de fao organisation oyo yo moni awa autrement non comment po ya des batou baro lela batou balobi trop pour la organisation par rapport ya niveau ya général de fao na ebité yo attend que moto ozala na ye na poids pe na kilo ya général de fao au moni organisation comment bon biso souci na biso ezaka arrivé akunda maneka na honneur nga nakolobaka bravo na gouvernement parce que bazima moto en charge souci na biso ezaka moto akundama bafutilité banini wana etali nango neti nga
etalinga te donc via kuna makala honneur c'est tout toza na toza a siko biso na veille te olala awa le bito kunda vient en air c'est tout hein. Et là on est aussi un artiste et musicien tout bas les laver comment comportement ni bas la lobby jour et enterrement. Donc moto a koufi alaki muta polémique te ya reçoit na te lo mo ya mabete. Donc je crois que lobby le kabi au moins que banato banati squata bitumbe bimite donc batu tout à l'aise et le kapi ka na ndenga bonzambe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La place au mais kolela et aussi un artiste mususu ba koma awate. Un artiste bonara la place beaucoup. Non, ba mususu dans ba studio, mususu dans ba voyage, les gens sont normal. La salle la grâce ils ont mérité te na général des fois ba la salle la veille awa. Et moi permettre des artistes mususu ba ya après aux la dégâts. Ah, bah toi la zangi maloba oloba. L'essentiel moi ba tutu bazali, ba grand-père bazali, ba papa Griff bazali, Tata Dominguez, les grands sapeurs bazali, Kabosa bazali. Tout ça moi ça aussi pour toi ira siko avion maman waya. Mère ngundukaye, mère ngundukaza libanda to boluka buzuluka ba polémique. Ah, mina ah libanda, batu bazé belé. Batu bazé belé. Moi ça non, tu es là, tu es en train 16, je n'ai pas de fois il voit papa palangaï. Na ko lugala ke na ba gauche ba droite était na respect ma casse ya mort na e. Na vraiment na respect. Le lot le des fois ça est-ce que orchestre continue pour ba so pour l'orchestre pour orchestre pour mais to ebi o montano ça va na ko abana ko bengo président ya za ki fondé. Bah question la faute dans la famille hein. On est comme ma famille, ça m'a n'engagé. Non, on a eu le droit de musala nae. On a dans entreprise nanga. Donc pour l'orchestre, on a salarié en azan de goya. On a dans ma famille. Donc faut le droit de famille nae autouni. Bangon le baebi et l'on va ça dans l'orchestre voilà. Biso zaki na droit pas ta misala. To suivre la misala na biso. Merci.